Oyo film tozolanda première partie masolo bandi awa. Tala Bayenyoso bazolanda basepela avec Didier parfait, sans défaut, sans tâche, ni correction, zéro faute. Likambo nini bandeko nyonso ezolakisa biso réalité ya masolo. Tala oyo nganga moto bakisi moto banguya bato ya ndenge na ndenge ba histoire na bilongi nango. Masolo ya bien toujours na kati ya IC Network. Maison Christian wapi esika ba film oyo eza déjà disponible pour na moto nyonso alingi kolanda. Na titre ya film oyo 21 jours ya molili. Ah, mikolango nyonso eza ya molili. Histoire première partie. Et pas tozali tomoni lokola bakonzi baza kobima. Toza na mboka. Mokolango pe wewa tango ye na lopango. Sirma mopaya uti mosika. Mwana mobali moko akiti saki na mokongo. Aza kofuta mbongo wewa. Apapa mbote na yo. Mbote mwana ngai. Ah. Mwana, est-ce que oyeka ko visiter biso le kanzela to oye ovanda libelawa? Eh, batuni bien, maboy ko répondre. Ah, to ebite soki bakande banda kala. Tomoni igwe. Tomoni pe moto moko atuni mituna. Oyebi appelle nos papas, ils sont très urgent. Elo ni obengelinga mbango. Est-ce que batuni sonanda ko basa malamu? Te mwana na ngai. Bienvenue, tout va bien. Problème est à l'angoté. Ngamu tu na bengisi yo. Bon, et ça pour la raison. Oh ngamu ko na yebi. D'abord ndenge na talio lelo oza déjà mobile okoli. Nalingi ozala toujours pembeli na ngai. Comme ça okozala capable ya koyekola mobeko tradition culture ndenge bisoto botama na mboka. Oyebi na tango moke awa yo okovanda na trône okokoma igwe pe okokamba mboka oyo. Est-ce que vous comprenez nga malamu? Ya mibale nazomona ete makambo ezotambola balamu te pona yo kuna na ville. Voilà pourquoi na lingo zonga na mboka oye ovandi otali makambo ezozelo awa. Au lieu de perdre temps dans la ville, ne loko etali yote. Voilà pourquoi na bengisio mbangu na mboka. Ah, papa. Mais non. Ezamba liboso pete tobeta masolo yo. Tolobel on peut balebele papa. Nabi ke nga penza ba kope simba ter. Mais nazo bundaka te papa. Un jour na yebi ke na kolonga makambeko simba. Papa, ozongeli sunga susuma ba histoire ozonga na mboka kovandawa. Zala na kimia mwana na ngai. Mwana kopanikete. Oyebi nyonso eko simba na saison na yango. Ozo bunda, ozo travailler, ozo sala mingi. Mais yebake soki ovandi na trône nyonso ekozala dispo po na yo. Moko tafandaka na trône azaka mutapasi jamais. Yangona bossa na ville. Pe sala oyo nyonso ebongi po na yo sala. Zonga na mboka yaka koyekola tradition. Est-ce que vous comprenez nga malamu? Ah, papa la comprendre yo. Bon, nayebi na nte mais bon. Nazo meka na ville nazo bunda malembe. Un jour papa. Sikoyo nabanda ka kondiba kozonga mboka na ye na vandi na osala eloko te. Tala mwana. Na kolobela yo. Omoni trône oyo. Eza na eloko nyonso kolukaka trône ekopeso yango. Mais na singi ka ndozo décision. Oko souffrir ata mukete. Ozanga nini? Okozala penza moto oyo abongi na bomengo tango avandi na bokonzi. Est-ce que vous comprenez ngai? Na comprendre papa. Très bien. Ah bon? Histoire yango yo, un prince awuti na ville azongi mboka.
masolo mosusu ezangi te bato moko bavandi moto alobi boye nazalaki mosika tellement ke nayoki posa bato nyonso na mboka yango nazongi ya solo Malaisie bongoli yo penza. Depuis quand nayokaki kovandaki na Lagos après voyage na yo ya Malaisie bayebisi ngo osali ntango ebele kuna ovandi na Lagos nakosote nga mpo na nga Lagos eza place ya bien bongi mpo na bafere na biso ti nazongi awa na ebandi kosinvestir na tie na domaine na banque na tie na domaine na pétrole peso simba fort ça va très bien je vois ok esali bien penza. Dans ce cas nakanisi obanda koinvestir awa na mboka oui na mboka na yo eloko nini eza wanga na ko investir vraiment tala kosekanga teko wapi neloko nini malembe yoka zala preda yoka po yo o investir awa ya liboso ebongi okoma roi zala igwe alors après cela yo ndo kokoma mutu munene soki okomi déjà igwe ezosenga nini zala nano na mabele na yo moko munene kaka mabele ya pamba te me mabele moko na kolakisa yo oyo ebongi na yo eza mabele oyo eleki munene pesa na secret na kati mabele yango nazolobela eza na pétrole mbano olobi nini tala yango ya solo bozala ba mabele ndengo na kati ya mboka oyo oyebi yango banda kala me kasi bokonzi ezaka ba famille ndeni nekolongola famille ya bokonzi ke na famille mosusu wana tikela ngango makambo na ote tikela ngai na okata ngo pona yo yango na posa na nga ndima nano soko za prêt okoma igwe na kozilo mabele wana comme ça osala investissement ya pétrole oyoki ngai bon moto na ngai nakende nano nakanisa nakozongela osima namoni eza déjà bien nakomi intéressé ke bato babandaka boye lobi bakobomisa mokonzi pamba prince oyo azongi mboka alobi ndeko na nga deze oyoki makambo papa alobeli nga alobi ono navanda nazonga na mboka ngai licencié depuis combien d'années yango oyo nandimaka mbala moko naza pe na mbongo awa te oyebi naza mosala te na minute oyo sikoyo olingi siko papa sani na bambula ebele ofandi na ville ozongi mpe lelo ya maboko pamba papa osala nini asepela wana elingi oloba nini eloko te donc est ce que ça va alongo awa tikolobelanga ndenge wana nayoki oyo yaya nakamwe moto aza na famille royale mwana roi mazolela mpiaka asali bambula na ville azongi mboka azo regretter pourquoi ayaki kutuna mboka donc bakalki na ezaki ndenge mosusu mokolango papa na ye mokonzi avandi na bapaka mokonzi mbote na yo igwe toyoki ke le prince ye azongi auti ville avandi bambula 11 ans pe lelo azongi mboka aye azongi pe libela ya solo wana très bien ça va toyoki lisusu ke ba jeune o bazonga na mboka boye se bayaka makasi bakar bilamba bambongo alors nelinga natuna igwe prince bazongi makasi na kanisa ye na biloko tala boyoka ngai ba conseil na ngai tovanda awa te po tolobela kaka bomengwa batu to ba biloko eza matériel botika ngai nalingi kolobela nde bonheur ya population ndenge boyebi ngai le roi AJB naza mutu te oyo nalandela kaka biloko mokili oyo ba bien matériel nalingaka population nde ezala malamu nasepelaka na bonheur ya population ndenge boyebi baloba malamu ke malamu réputation parce que eleki nango ba richesse ya mokili oyo mokonzi oza na raison wana olobi malamu mpenza mais igwe est-ce que tobandi kotaxe motu mabe awa ti tobandi koloba rien eloko atoli koyeba epa na yo eza boye mwana na biso le prince
ndenge auti ville aye toyebi akoya pe na mbongo mituka biloko ya kitoko ndenge bana mibali mosusu ya bamboka nyonso ntango basalaka bavoyage bayaka bautaka ville tomonaka bango boye te bapaka yango wana mpenza bon bino baconseille na ngai une fois de plus nayi kolobela mbongo awa te to babie matériel tolobela nde eloko nini esangi tosala liboso na se rappele kutu mazi ayaka mokonzi est-ce que okati déjà likambo ya oui tozo likambo ngo yebani te ni yango igwe bazokana igwe abeta masolo bambongo mona mobali aye na nini est-ce aye très fort mituka ezali na nzela tolanda ma princesse adabonio ma princesse zela pardon yakau ezali likambo na lingina tuna yo n'est-ce pas bien na yo kike eze ndeko na yo prince azongi auti na ville aye pe na biloko ebele aye makasi yango pe na yika kotuna n'est-ce pas bien est-ce que naza pe mwana mboka pe moninga na yo pesela ngati est-ce que okobombela ngate quand même ndeni igwe papa na yo wana kutuna tuna te po igwe yango déjà komi mobange kutu mikolone komi pene pe ayebi ke mwana moko pardon ilimbisa kasi alors zela eze ndeko na yo auti na ville azongi awa mpo na nini vraiment atiki ville mboka kitoko miliki na mafuta nzo ezokule aye kosouffrir na biso vraiment est-ce que azongi na mboka ainvestir bambongo na ye asala mboko ezala bien ou bien aye koluka mwasi abala nayebi na nga lobela nga te nga nazwa chance na ngai kitoko ya mwasi yango oyo te lulanga mpe lobambala moko nwamaka tala longola nanu soyi wana ezotanga na monoko na yo tala oza kolongola nde eloko ya soni na monoko na yo oyebi ozano mpe na chance nga naza princesse malamu soki nazalaka mabe nde nabwaki yo na libula balion ya papa na ngai balia yo tia lunga nyama na solo na soyi nzoto mobimbo zoloba pe prince nzoka nde igwe azalaka kaka na nini balion baliaka kasi biso bana mboka tozolia eloko te bon d'accord loba na prince naza libre naza mobimba mpo na ye basi bazelaka bango bazali o so etamboli na mboka bana basi mpe baza pre naye bayebatanga asoyi baozelaka prince atalela kote na bango abwakaka mwa liloba bango bapanzana prince eze azongi village me bandeko ya mpiaka prince mobimba masolo ebele eza mpe awa masolo nini ezali awa bana mibali bajene bayepa ya nganga nga namonaka yo vie na ngai mosusu te vrai moto ya nguya moto ya mazara naondima yo parce que boa mibale te vie moto akosa yo aza te tala bozonga malamu na mboka bon retour na sentir ke bwana esengo ebo tosepela te mpo ya nini ko bakopa yango esimbi tosali balare ebele tokotongindi makambo evandi ebo tozonga te ndenge nitala yango avie na biso tala makambo basala toyebi te kopa yango basala toyebi te bangindi kaka mbongo teleme yebele bana mibali baye balobi tozopeso merci do bango kutu bayebeli 1/10 baye kosepela paske kope na bango esimbi mpo na eloko bosali nazo prepare bino mpo na banguya mosusu oyo ya bien ekosala bino makambo grave koleka mpe bokondimanga susu vie na biso umela tala vie landa tokozalaka na yo vie mosusu te vie umela baye mpe balukaka mbongo na bandenge oyo bazebele mosala ngo balobi te batangi kombo te me bandimi kaka touti tosali mbongo voilà banzela mosusu ezalaka mbongo me makama mpe liwa bon igwe namoni zwa ide ya koteka mabele wana ozoyeba ke so bateki mabele wana ekomema développement makasi na mboka na biso nasi nalobela yo combien de fois mbala ebele
naloba ke mabele wana nakoki kutu komeka koteka yango te parce que wana eza symbole ya tradition na biso eza héritage yango wana soki nateki yango eza lokola nateki droit d'aînesse droit nanga penza. Oh mais c'est vrai Igwe, mais soki okanisi niveau ya pauvreté oyo bato bazokufa nango na mboka tala degré ya pauvreté oyo ebomi bato na mboka to mpe nzala eza na mboka eza raison te quand même po moto aloba ke non ateka droit d'aînesse. Est-ce que c'est clair? Igwe yoka trop c'est trop tika lisolo wana mabele wana ya koteka te esili nalobeli yo esili Igwe moto akotisi lisolo ya mabele pourtant tobondaki ye quelque part asolaki na moto moko ya Malaisie ono kobanga te yo mpo kokoma Igwe tolanda nayoki ndeko na yo princesse azongi auti na ville. Ah oui c'est vrai ndeko na nga mobali azongi papa mutu abengisi ye aya na mboka mais adeze makambo ngo nazoyoka ya solo sikoyo ata lipa te ata mpe eloko ya ville te ata parfum te mpe te aye maboko pamba. C'est vrai ça? Imaginez vraiment bambula nyonso wana afandaki na ville aye mpe mboka azongi maboko pamba pardon nakamwe obi naza très déçu na makambo mpe ndeko na nga sali mais eloni nga na osala lokola se décidé akanisa azalaka lokola prince azali ye kake ça va nzamba sunga ye nana yebi peut-être awa osala mbongo yo lobi na village awa moto auti ville akoki te asali te na mboka mako nde moto akorenie aosala mbongo awa malembe pardon bofingelanga prince te pardon aza prince ya mboka na bino nzambe nanga prince asambwe oyo bana basisi bazwi na masolo boye elekeli bato na mboka prince oyo aza mwana Igwe mwana mokonzi nzoka ya mpiaka mpe ya nzala oyo penza prince moko samolia azobeta masolo na coin asuki kaka na mikate na nguba bandeko moto azoyeba te bokonzi yango ya nini na biso na bino tokokani piaka na biso ekokani prince yango nzoka bato banéglige ye sans impact mokolo yango motuka etelemi wana ye pa remarke motuka etelemi apo ya nini tomonaki moto oyo abeteki masolo moko awuti Malaisie bayebani na prince eze good luck nasepeli fort moto na ngai osali na mboka awa obi nasi nazongi awa nazalaki na Lagos navandi ti mais nabundi na ndenge na nga me papa alobi te mwana zonga mboka yango na talaka père akoli ifo nazonga nzoko za na village awa bewi ndeka omoninga bongo yo kote na ndenge nini bon saba to meka kaka nde nzamba asunga obinga na kendaka Malaisie banda batangwa na na umeli mais nauti Lagos nazonga ki na sali investissement na tie bambongo nanga na mwa bakambu kalako nazaka ka wande kondozo mona nina ngozongisi na mboka ko mwana mobali oyo bon ekuférité obi sima yaka na palais yaka to mona na to solola obi ndako nanga sikati nayebi ko atalaka yo ok d'accord good luck eze yo en tout cas nayebaka mutu mayele penza oyo bon ça va mayela ngo suksi biso na piaka mais tondi maraga bon d'accord to fanda to sola te comme ça to monana nakoya eboka sosoli nini wana moto na ngai telaka bikedi ya kotumba ça va bon d'accord nakoya na palais azotala mininga bakoma na mituka ya chere ye ko mwana Igwe mboka ngo ya bango bokonzi ya bango mais azotambola makolo azobukuta bikedi ya kotumba na coin aluki moto yo ti bakute na palais eze prince du royaume bambule kala penzago voilà aye koyoka masolo alors yebisaka lisolo na yo okenda wapi nini ekomeli yo oyebi nayeba ete ke nozalaki na Malaisie noki pesa ngo na ote
Ah, nakenda kala. Yes, so En tout cas, au vandi ya umeli ya. stay back and, Bon, na vandi I will petro. gather something. Na bibo, loga na zumwe loko. I think I'm in Na zonga Nigeria, mboka. around. Mais siko na militio na zawat. Na investir na mwa ba activité. Trying to see what we- Comme ça na tela ndenge pese langa kwa. This one you Alors, ndeni ni ozongi na mboka. Yoni na ngozi yo. Okamusinga? Papa nanga aza na mutu moko genre ya ba mboka ya tradition. Banda fanda na trône. Bambula na bambula. Bomengwa mboka ngo. Asaleli ngo ta compagnie te. Affaire te. Yes. Yelinga ka bokoko ne kaka na mibeko kaka yebi kotanga na mutu. Bon, alingi ngai na succéder ye na trône. Bon, yebi na banda ko yekolaka na yekola tradition comme ça na yeba ndenge na succéder ye. Mais na uti Lagos na ye yanga na réseau fandi singa wati. Non ça la rien. Tela ngande na zawa. Tela mutamar koyo. Musala te. Eloko te. Na tangi université. Be a very Ah, powerful guy. mais na yebi ki na bale refosa na babe. Parti danger. Unaiba ki na mayele mingi. Okay, Bon, ça va. What do you think you can do? Pour l'instant okosala nina tu na yo. Eloko ko yana kosala affaire ngo na yebi te na kosala kaka. Ngapi na litati. Na litati. Bon, na yebi ki na koki kosala importation. Na kozwa ba biloko ya koteka. Bon, na yebi ki na sala shop moko ya muke na Lagos. Na ko banda pe ko importer biloko ya Dubai. Capital. Mais na kosala nyonso te sa capital. Money. Ah, oui, affaire ngo senga mbongo. Surtout ne bandeli boye. Débitants en a pour sa capitale. Let's see what we can do. Bon, tout ni to sala. I'll see what I can do to Bon, na kota ni na kosala pona yo that you start up something. pour obanda quelque chose. Ah, Okay. na ata ko defa moi to na ngai na ko defa. It's okay. D'accord na yo kiyo. Sunga na sala ta quelque chose. You know. Talaga na pa recette we binga bien. Oh, na yebi yo. Ah, yo alité. Wa courager. No worries. Bon, ça va. It's okay. No, drink up. Bon, ça va to melati. Wow. Moto moko yambie ayoki na badoléance. Yoka. Bon, papa na ndenge to solaki na yo. Na yebi. Mais jusque là I want to ask you, na lingeka na sengo faveur moko. I don't like that. Na sepelite ide yango ke non na ye na mboka wa vanda ka eloko te kanga maboko. Na otambula tambula ka ndengmana. Can you Est-ce que okoki kopesa nga ata mabele moko? let me sell it? Nazo tete na mabele na teka na banda ba faire nanga. Just one Pesa ka ata mabele moko na teki yango kaka. no, Na yebi affaire ni na kotia mutu na débrouiller na mboka. instead of sitting Oli na vanda ka pamba ndengmana. Son, Mwana I know. na yebi You know that cannot be possible. oyebi que c'est impossible le kosengenga wana. Non, c'est impossible. So now do you Mwana nanga vraiment ozozela nga penza boye. to give you a Na pesa yo mabele mobimba. that value so Ko eza na valeur ya mingi. it doesn't work that way, Non, esimbaka ndenge wana te. right? Mon It fils. doesn't work that way. Esimbaka kutu ndenge wana te. Est-ce que vous comprenez ngai? Ah, na comprendre au papa. Mais papa, quand même, considérez pe état nanga, olobi bien na longwa ville na ye na mboka. Ah, bon na ye awa vraiment na tembola ka pamba ndenge wana. Ndeska ba jeune nyoso ba chômeur mboka. I'm a graduate. Na sa licencié après tout. Na tangi seli bambula boni, bana na silisa. Lelo na yawa, na vandi, non se eloko te. Ozo sunga nga pete. Papa yo moko kanisa pe. I can start something. So mabele moko emonani, opesinga na teka. Mwana, Calm down. zana kimia. You got to calm down. Nalobi kake, zana kimia. Kowela te. Everything will take its Eloko nyonso in the appropriate time, ekosimba na tango na yango. right? Oyoki ngai? Things doesn't work that Makambo way. kendaka ndenge mwana te mwana, bongo te. Yes, you're a graduate Oui, for years. I ozali know licencié. Otanga, well, I know nayebi very très bien. well. But then, Mais malgré cela, you are not suffering. okosouffrir te. You're not lacking anything. Awa pozangi loko te. The kingdom is yours. Bokonzi eza ya yo. Everything in the kingdom is yours. Royaume mobimba eza ya yo. Suffering. Obozongi okoma pwani. Only I want you to be the good boy. I want Nalingi, ozala na vie ya so bien. that in the Nalingi, appropriate time, oyeba, oyo kosala, na temps favorable.
okozwa pouvoir ovandi na trône pe na ntango wana nyonso ebanda kosimba yango moko okose déranger na nini Son, am Moi, I Nangai. understood? est-ce que vous comprenez nga na comprendre yo papa très bien bandeko zela mokombo so pazanga mokila mokonzi ayambi bato oyo mazayika mokonzi My king, igwe this is my cousin. tala cousin nanga He just returned from na présenter yo ye auti Malaisie That's so I brought alors tango ye come and greet. na ye quand même kolakisa yo ye apeso mbote bienvenue Yeah. mazayaka boye malamu Let me come and greet my king. nasengi ye alakisanga mokonzi na apesa ye mbote po navandi libanda mboka bambula ebele alors na ye maboko pamba te tala oyo namemi mpo na yo eza reconnaissance naza nango na igwe mazayaka My king. Alors, Igwe, I want to beg nalingi nasenga yo my king. may soki mokonzi find worthy for akoki a small kolukelanga kaka titre moko honorifique yes, my king. titre moko ekopesa nga honneur Oh, well, you are welcome. ok d'accord nayambi demande na yo We'll talk about that. tokosola likambo yango And nsima to Alors, add it all, mpona loba eloko ya suka I think nakanisi this your palace, this palais royal oyo ebongi babongisa yango esengeli basala yango elongi mosusu kwa yango nalingi napesa yango mpenza kombo ya kitoko na forme ya bien to fetch water. ntango namona susu bato bakendaka ebale Over there you can't find bazotoka mai bazozonga na bandako boreholes here and there. bazokende konyokoma badistance yango nakotia bapoint bapompe moko publique And then bato bayaka kotoka ofele publish your entire yango wana nakosala baprojet mingi statut na yo igwe ekochange en tout cas nasepeli na moto oyo narapeli yo mokonzi nkombo na nga lugard te ndenge oyebanga kale babengi nga lelo na nkombo ya moto ya bajip moto prado prado ye donc sobengi nga na nkombo wana motu nyonso ayebi nga That's usually my Mine is already on voilà the nde babengaka ngai ok ye mpenza ayebi yango mazi ayaka oyeli nga surprise mpenza nakanaki te nayebi moto oyo sirema ye na masolo kitoko voilà masolo moto moko aye na ndako ya mokonzi apesi mpe masanga na enveloppe I will come back again. bon ça va igwe nakozongela yo masolo grave eza tokosolola est-ce que moto oyo aye pamba mpo toyebi deja masolo moko babetaki moto yango alobaki ke na ye na investir mbongo bayebisi ye te yo nde koma igwe keba nsima na bango igwe atuni nanu nini eza na kati batala boye mbongo do moto ya mbongo awuti awo donc mokonzi akosepela bakabela ye mbongo mabe eza te moto yango yeyo nayebisa yo en tout cas moto na nga makambo ya pasi mambe ya mobulu tala webi naza na posa tosunga nga na ndenge ekokabela nga mbongo to nini mais soki nakozwaka mabele moko boye nateki yango nakozwa ata esika na nga osala bafere okomprendre webi bambula ebele tokabola na yo ti nakenda obunga nga mpe nabunga webi so nakozwaka mabele nateki nasala mbongo wana nasali mpe bafere bon d'accord nakanisi mabele yango mpenza monene mpo nasala baprojet nazoluka eza bien ya monene oyebi nalingi natia hotel wana natia basupermarché natia mpe parking moko grave au chief mabele nazolobelo eza ya moke te osala yango bagrand projet esimba bon d'accord na konte na yo na otala mabele yango comme ça tosolanga na yo ok merci match ya bien oyoki masolo prince piake eleki akomi kobeta masolo ateka mabele sirema mabele oyo tata na ya pimeli ye oyo prince oyo eza ki rebellion te moto moko mpe ya mbongo alobi yaka na kopa yango naoluka mabele akosomba bango mibale mpe lokola bayebana kala donc baobeta kati bato bayeba te mais nazo comprendre te papa na nga aboyi koraisonne ndenge nazo raisonne vraiment naye mboka navandaka ndenge wana nasalaka rien onou loba na papa sola na ye apesanga mabele wana
nateki yango na bandi bafere na nga na otungise po ani olina zalaka wana mboka tambulaka alors omoni nazotalela nani Lugard moto oyo ana mbongo aza pe intéressé somba mabele yango yango na kopa bia yango oyo nakolekisa te po ye moni moto nazotekela aza pe na bafere alinga sala ya minene na mboka oyebi akopesa misala na bajeune na mboka bon dans ce cas kobanga te mwana ngai nakosoa na mokonzi pe nakotalisa ye bongo na kozongela yo mais naza sûr tout ira bien oh kobanga te pe nakobosana te eloko oyo mpo na Lugard soki afutinga mbongo ya yo pe parno ezali okomprendre donc nga na yo to réussir ka lisolo yango kope bando otambula ye pe premier ministre akepa ya Igwe abando convaincre ye ki akabela mwana mabele mwana débrier onowu makanisi no nini ozoloba na nga nini c'est vrai ça ngai nakoki kopesa te eze napesi mabele wana ya munene wana nakabela ye te nakoki te aluka shwa na ye place mosusu soki aponi nakopesa ye mbote papa mbote onowu bonjour ma fille voilà princesse Ada aleki na ye apesika mbote bon d'accord na oyebisa ye mokonzi ça va lobela ye omoni moto oyo azo négocier a convaincre mokonzi nsoka ye pasa na position toyebi aza mutu te ba confier kopo oyo po ye pasa na betere na ye prince azozonga kakawa alors ndenge nini nangaki na koma nanu place yango mais ça va siko ndeni papa bosolaki déjà nalobaki na papa na yo po namonaki oyaki na palais royal nayaki kuna na ndako ya mokonzi nalobaki na ye mais aza koinsiste ke notika wana luka mabele mosusu mpona kaka alobi sala shwa mboka eza monene bamabele mpe ezali mais azoboya kolashe mabele wana oyo nga na tosolaki papa aza ndenge nini kovio aza contre nga to nini ça va nakomeka so na convaincre ye yo mpe na ngambo na yo insiste susu keno apeso mabele wana mais yo mpe quand même oza na posa mbongo te oui nayebi nde tosolaki kopo ekosimba nango d'accord noke eloba na ye siko yo opesa nga combien so tolobi totia nano masolo na mesa te masolo esila onowu lelo te oyebi 10% na nga vie na ngai ba 10% na bato akala lelo koma ba 5% te vie bon d'accord ekufeli te tozwa nanu kope na maboko tokata na nsima topanga na kaka vie na ngai tokobebana te nzoka kope yango ekoti deja bakalikile bazoluka kaka baintere ya mbongo vie wana pe ayebi masolo abetaka na Lugard oyo awutaki Malaisie nani wana na histoire yango pe mama moko azali ye nani toyebi nanu te zobongama tomoni deja zobima Cecilia abaluki tantine boni yo malamu oyebi papa na yo atindeli yo maloba moko te papa lingi su nini ko tantine naboyi na nga koketala papa naboyi na nga nalingi te Priscilla papa na yo azaka atata na yo atako nini tantine papa na nga za mabe oyebi yango malamu nakosupporte ete ok nayoki tantine nayoki soki kasolingo sepela nakende nakendeka kotala papa soki nazongi kende mwana nga malembe kende tala papa na yo nayoki yo tantine mais tata nini oyo aza mabe mwana boyi ye bon parfois mwana aza na raison na ye tozela asuivre bandeko makambo eza ebele na mboka oyo epai prince eze azongi na mboka azela bakata likambo mabele bakopesa ye na tata Igwe esili te bandeko lisolo tolanda siko deuxième partie ebandi
Awa deuxième partie. Film na biso 21 jours ya molili. Lisolo zo continue. Masolo ngango yo. Bana mibali moko bayaki awa. Bango 4 bazalaki 3 garçons na fille moko. Basali opération baye ko PCP merci ba memi bambongo. Donc batu bandi makangu ya banganga esalaka pe bazongaka. Priscilla nzoka bayebise ke tata na wazo lukayo. Papa Priscilla ebongo sengo belebwe papa likam nini beko banzambe batondisa mina sagesse. Lebelanga kasi nini bazalaka na biso tango nyonso. Babombaka biso bazo protéger biso pe basalaka ete nzele fongwa mapona biso. Toza bato ya kolonga tango nyonso. Ya solo papa. Oui ma fille. Voilà pourquoi na bengisi yo awa. Omoni na prometaki na oshimili yete yondo kolanda na sima okozala jar na ye. Papa oyebi bien c'est impossible na boyi. Nazala likambo te na likambo oshimili soki nani. Yoka Priscilla na tikeli o 21 jours pozonga na ndako pe osala mosala o ebongi pona yo sinon bande konsoka bonganga ngo eza ya famille. Atala boye bana mibali moko bayaki awa. Seke bakope na bango esimbaka kaka po bazonga ka pamba pamba. Oh mwana mobali oyo olobi nini obi mission na biso tokei esimbi yango toyene sengo tolobaki no vie na biso umela. Tala bana nanga bandimaka nga bango yoyo. Tala baye babosa na kate moto asalaka bango. Papa exactement makamu nazolobela awa. Eza misala ki ndoki tangu nyonso vraiment bonganga boya ya mabewe po ani. Priscilla mwana ya nganga vie na biso masola bien za bakoto yo. Tolobaki ke tokende tozonga vie tokosa te vie tala tosepela yo pe sepela. Do lisolo nganga oyo ezaki ayambaka bato na bambongo apesaka bango nini toyebi te po bango pe bakendaka makambo esimbaka ye pe nganga asepelaka bambongo ekomi ebele na ndako ya nganga mais ata chemise propre eza te. Donc toyebi bato balingaka makambo oyo bazaka lokola banganga ngo pe pakopesaka eloko aza nango. On donne que c'est qu'on a tozongeli prince na igwe. Papa naye koyebisa oke nazwi décision na nga nalingi opesanga mabele wana nasengaki yo. Papa nini yango ko na oteka yango pe na banda bafaire. Ayemba lo na décision alobi papa mbalo yo to c'est trop pesanga mabele. Réaction ya papa eza nini? C'est comme ça solo baba nzambe botela likambo. Mwana au grand jamais nalobi jamais au grand jamais nga penza na ndimite na kopesa etenya mabele wana te. Mabele wana yeba eza héritage na biso nazwa na bakoko na ngai olingi nazwa ngona pesa yoteka. Papa nayoka ngoma ngamba kopeka banakala mafu papa ezala héritage eozona nani nayebi te. Alors naika koyebisa yo papa na signalé déjà mbalo na koboya koyoka yo na désobéir yo na kepe na teki yango na kei mwana oyebi ke nzinzi ya moto makasi alandaka ebembe na kunda bakundaka bango libulu moko nzoka mwana tomboki mwana oyo likamuni ezwi ye na prometeke mabele mosusu quelque part asaka koinsister na mabele oyo esali ye nini. Papa comprendre te insistance ya boye pona nini. Priscilla zongao Priscilla yo nalobi na nini nini ngosi yo depuis quand nazono ba yo ozo résister ngai. Papa na sepelite na mutema mabe na yo na makambo bondoki na yo na mboko yo papa pona oza mabebo eko oza komikotisa na ba criminel ozo sangana na bakuluna ozo sala banguya na yo na bato mabe po bango basalaka mabe na mboka assez to c'est trop. Comment hosti ozolo balanga na ba manière wana libomesi yo webi nga nani papa m'en fous soki yo nani je m'en fous nayebi na ngai yo te papa je m'en fous nazolo baboye arrête tika misala mabe papa ça c'est pas bon. Priscilla babeba nina mona na écrit Priscilla. OK oyebi otie monoko pamba ozala na mwana moke alinga pesa bonganga na mwana mwasi apesa ye bisika alata pouvoir yango mwana pa lobi jamais pona pesa ka pouvoir na bakuluna bake babomi baelinga mbongo mbanu alingi te makambo tata zo sala
azosala pouvoir na ye po bato bayibaka pe babomaka. Omoni réaction ya Priscilla aboyengo na mutema moko. Donc kibonganga ngo sa ya famille te po mwana mwasi aboyi. Ayepa yi maman ayaki na message. Maman alobaki ke bazoluko na tata. Priscilla likamni nango boyeko. Tantine nalobelaki oke non nalinga komona papa nanga te. Nalobaki nanga bien malembe. Tantine okondima te. Raison papa bengi singai. Azoloba nanga nini ke non ngana kende ko servir au chimili. Au chimili. Alobi bongo Tantine. Alobi ke non. Oh non, bazana ba alliance basalaka na oshimili te onga na bota maka balo bayokataka ye akotika ngana ko succéder ye na zo bonganga pe na hérité yango. Papa lobi atikelinga 21 jours pamba soki na ndimité na zo décision te soki na boy ko servir oshimili. Tantine na boy nanga pe ko servir ba oshimili aye kolela te. Tantine na boy nanga Tantine na lingité la lingité. Ok, ça va. Ça va. Au sel a été, au sel a chimilité. Oko servir pe bonganga wana te oyoki. Ok, ça va ma fille, ça va. Nsoke zaki alliance. Tato yo, tango aboteka mwana mwasi, asa lobaka na bonganga. O chimili asa lokola nzambe, oyo bagumba melaka. Pouvoir ango apesa na nganga wana. Nganga linga pesa na mwana na ye. Tokozonga sima. Oh, Prince Eze moto mpiaka azolukela mpiaka solution azape na posa ya bokonzi ya tata na ete. Nini kaka. Bon mon prince ndeni sikoyo est-ce que jusque là au convaincre papa na yoko atikelo mabele wana nani wana vie wana akolo asobo cede mabele wana. Nabaki bien kekene makamalembe kowel sa makambute papa no akoli asaba raison na ye kokembango te. Obi moto eki na shop nanga lobi moto yo auta Malaysia wana vie na wa balar wana vie lugard aye na shop nanga lobi asombi masanga asombeli batu nyonso babeleli batu balangwe prezo lobi penza na salilare ya solo wana. Très bien. Ubi fiana mnanzamba sali apamboli ya mboka mobimba baobete lisolo mutambongo. Awutaki Malaisie asali balar azongi mboka. Azosala pe histoire. Mon ami Lugard. Oh pakanangai. Oh no. Premier ministre. Oh viens ngai. Bon ndeni masolo kuna. Bon, Prince Eze aza prêt à teka mabele. Kasi papa na ye aboyi yende problème. Azolinga kutu te masolongo ya mabele tekama. C'est vrai ça? Oui. Alors, tout l'ongolais na nzela na oyebisa ba combattant nanga balimusa ye alo basupete. Non, na ba manière wana te yope tikako. Omoni ebongi olata ba pouvoir moko molimo. Na ya nzoto na ya molimo. Alors, normalement, na moninga nanga moko. Ye, aibini basalaka. Oyoki, omona ba. Oyeko, ça va. Omemanga tango nini? Tango nyoso kaka. Ata pe sikoso lingi. À tout moment, na rememo kuna. Ok, ça va. Viens na ngai. Omoni moto mbongo. Batu bakomi kolanda yi. Bon, d'accord, c'est la natala nanu. Bon, weekend à lelo, na moni loko ebongi pona yo. Tala mbongo ezobima. Affaire na bango mibale. Moto mbongo alinga somba mabele moko o mokonza boyi koteka. Premier ministre ye complice. Asolola ka koto yo po mabele teka mayazo pourcentage. Moto mbongo pe azotia pression. Donc bato mbongo bayaka na makanisa malamu kaka te ya mabe pezali. Thank you so very much. Voilà masolongo ezobata makaka bato bayebi yango nanu te. Ebongo po nini bato bakangameli ka mabele oyo.
yango pe prince azoloba na tata na ye tekelanga te nazwa mabele wana nateka papa na ye le roi azoboya. Voilà complice nzoka yenda kenda kosopa masolo kuna. Hey! Bandeko coffre fort la salango na libandi na yowan nzoka coffre fort atambulaka nango na motu économie kuteleka yango bino bosa juni ko bosa pena sala musala te ada princesse tikako princesse ada na baninga na ye botika nga kutu naza kutumala les yani nango susu naza dessus na ndeko nanga mobali aza ko se comporter lokola prince moko te nazo kamwa ko na ye pa zonga mboka oyo ma copine tala tika na koloba mabe ya prince chance eza ndenge moko te na moto nyonso nga mona ke kutu bogar mobali moko pe boya tendance yo bandi koloba boye keba koloba te koteka misu na prince mabe za wapi mobali te master zela longola makadisolo mabe na ndeko na ngai na boyi na nga adeze moninga na nga oti koloba ke non oza dessus na prince yango obongo oza ko se plaindre ndeko na ngati aza prince ti boni boyko eko peso pe droite quand même olula ka ndeko na nga na misu na nga boyi bana basi baze bele ndenge prince azongi na mboka bayebi kaka ke ayekoluka mwasi pa bala bana basi mosusu na soyi bazotangisa lokola kizengi bino bamure bolingo asekele ekoyebana kaka oui kolande te azoyembela nani bino botelanga pwani alingwa kuna leka na yemba te yo bunga nyama bunga do mwana mwasi soka yebi ke aza na posa libala akotante nano masolo prince oyo eze soko lekika esika bana basi baza na mboka oyo bakozanga te kobeta lisola prince donc baza deja bele nzoka ebandi koyebana bwakisa ye aza koto problème na te na minute oyo aleka tika ye tika ye koto aza déjà déclassé na classement oyebi ke mwana mwasi ayokaka masolo na biso ifu nania ayembeli nde yo Paul otie misu na prince botutani mitu boze bele kuna macho eza kwata wako gagné eyebani nanu te nzoka bolingo se koti yo na motema bazolobela prince oyo azala mpiaka malamu me basi bazoya kaka moto oyo asalaka bonganga azobelela oshimili abelelaka nzambe na ye oshimili oyo apesa ye bapouvoir asalelaka nzoka bakuluna mpe baleka bakote oyo bato mpe basalaka misala butu baleka bakote oyo na bato mpe baza na posa kozwa mabele moko boye mokonzi azoboya koteka alors bino mibale boyei malamu nalobelaki yo oyebi bien likambo toyeli awa cousin na ngai na présente yo auti poto auti mosika na Malaisie boyei malamu merci nganga nganga bon nazala problème moko sérieux awo nalingi na commande igwe na kati ya mboka oyo pe ekozala possible seulement soki nazwi mabele wana oyo tozala ngo posa po eza mabele moko za sacré olobi boye zela oshimila kosala sikoyo soki nasali nyonso oyo mpo na yo nakoganye nini yoka ngai nganga kombo na ngai ezali Seigneur Lugard tala eza titre te bakabelinga eza kombo na nga pe na Malaisie bato babenganga Kolo Jeep Prado osantire webi kala mingi te na opeso Jeep a Prado na kabeli obolafa na 1 million de naira pe mabele wana oyo nazokana nazwa soki na teki yango yo pe okozwa intérêt na yo na bakisi su mituka mibale likolo nga 10% ozoka bakune bele yanga pezali lobela ye bien na misu na ye bakenga 10%. Alors rappelle-toi au bomba maloba na yo otosa maloba na yo na ko assister yo ozwa posa motema na yo salelaka maloba nyonso wana oyo lobi bandeko maloba ngo na monoko ebimaka nango na pete nzoka la vie et la mort ezalaka kaka na monoko na yo tato ya lobi mpo na sentiment te me mpo aluka mabele yango akoma mpe mokonzi
bon topese tango bakende na bonganga tala nzela bango bapona awa mwana mwasi mwana nganga mwana oyo Priscilla atelemeli tata na ye aboyi na ye kozwa bonganga ekoma ya famille po tata lapaki ndai ala kaka banzambe oshimiri akopese mwana mwasi oyo asala bonganga yango vraiment ça kaka ozokanisa oyo makambo papa na lobaki asutuki po yo konde ko servir na oshimiri Priscilla vraiment oza na vino molai penza faut vivre et partir vina ote tantine na yebi na ngai nayebi pe papa na nga bien eloko aza capable ko sala na yebi ye papa oyo yoka Priscilla papa na yo akosalo mabete oza mwana mwasiti moto moko te na basens normal akoki kosala mabe na makila na ye aya solo wana oui c'est vrai tika kokanisa mingi vanda kimia sabanga na kenanga wenze nayebi ke kala te nazozonga ezaka sujet moko likambo kaka wana papa lobi yo salela bonganga eza alliance ti obotamaka na alliance wana mwana mwasi pe aboyi est-ce que abanga siko ba conséquence ou bien alobaka keno yo te nzamba mabele oyo nakosambela nzambe oyo akela likolo na se landa lisolo aumoni chief mabele yango eza molai eza munene ti na nzeta mbila suka kuna ozomona kuna na nzeta mbila wana est-ce que mwana oyo pe asali nini rebellion mabele tata boyaki kotikela ye kosede ya teka yango oyo mais malgré cela prince ezempiaka eleki akumbi client azwi moto yango akumbi ye na terrain nzoka mabele munene bato pe balukaka yango bazali sikoyo moto ambongo mpe atali alobi oyo ebongi mpo na nga est-ce que combien d'hectares penze kozala awa eza hectare ebele ata ba plus de 100 hectares ezali awa plus de 100 hectares alors ozoteka nyonso to ndambo nyonso yo lingo osala bafere awa nazoteka nyonso donc ekolakisa déjà ke non nakotia bastation essence nakotia baentreprise nakotia omoni na bana mike bayebi kotuke awa tereza munene mpo na kobeta bale prix na yo est-ce que oyebi soko olingi nga na kopesa 20 millions de naira tala tereza munene vie na ngai loba bien chief loba kaka ça va nalobi na kopesa 20 millions cash soko ndimi na yo pe nayebisi na okabela o jeep moka prado ya ofele wana koto ya bolafa oyebi wana koto ya bandeli tosilana na kakawa omona mamba bien eya na nsima nzoka kope se bandi otambola mabele komi déjà en vente mwana mobali abeteli yango bakalikile oyebi na minisi oyo papa na nga aza igwe soki déjà na deside nateka mabele yebaki moto aosimba o te yo na nga tokóma bamillionnaire likambo ya simple bon omoni soko ozwi temps zwa occasion kotambola otala mabele nyonso bon d'accord namoni nasi na bongisi mbongo yo landa ngai tokei totanga mbongo mabele oyo tata boyaki mwana ke na makasi solution na ye na mabele oyo namoni bango bana mibali nsoka bakumbi mwana mwasi na nzela zamba bandeko keba na ba 20 ans de prison po eza makambo oyo bakangelaka yango na ndenge moke te violence faite à la femme nsoka Priscilla bino bosani nini awa bino bozobanga te boyebi viole ndenge ezalaka bakangelaka viole mwana mwasi abiki tela bato bakulu na to banani baselo mabe te baselinga mabe te makambo eleki na mboko oyo ça ne va pas kombo na nga Priscilla naza mwana ya nganga mwana ya mwana nganga eza nde yo ok merci nakati baseli mabe te eloko te bon ngai pe presse eze merci ok sikokenzela nini
bayebani te embuscade kaka ye pas intervenir kutu babandi kotambola siko lisolo ebandi batunani siko malamu ya se présenter ye pas se présenter voilà Sure they didn't take anything. nakanisi bazwi yo mpe le côté babotoli le côté et le côté ça va okende malamu You bon to Omagua. est-ce que okoya un jour na Omagu nayaka na mboka Omagu Come to the palace. ça va soki na palais royal omona ngai ça va merci Or you're safe. bon landaka nzela oyo soki akokutana siko bakoyebana bon ça va tokokutana abikisi mwana mwasi na likama une semaine plus tard kaka poso moko eleki bato na manduki ke bana baviolence bato moko baye moi makasi nzoka baye opération mpo nayebikaki baoluka mbongo mpo sirima bato oyo baye na bisika bayebike mbongo ezalaka ondire ndako igwe nzambe bamemi igwe eske igwe azalaka na sécurité te princesse adazotala bazomenase tata na ye igwe mobimba bazofrape bazobeta bigogo na bambata igwe sans sécurité bana oyo boyebi nini bozosala ngai nde mokonzi igwe ya mboka oyo eske bozoyeba makambo bozosala likam nini bozoluka nini babanda kolongola ye bilembo ya bokonzi basambusa ye bayokisi ye soni bozoyeba oyo bozosimba igwe ya mboka oyo bacholi igwe basambuse igwe babandi kobeta masasa désordre bayaki nsoka nde na mission ya koboma tala ndenge basasa igwe kosasa nsoka bayaki mpo baboma igwe nsima koboma ye nini ekosalema bato oyo baza pamba te eske babomaka igwe kaka na liseki moto atindi bango sirima yebi eloko azoluka na nsima totala leki na ye mwana mwasi nda monaki menace kokenda kei ntango azongi trop tard baya boye tata salali ebembe adaleli et voilà mokonzi ya mboka akufi lâchement assassiné yango na kamwe garde akozanga na pembe na mokonzi te est-ce que baza na sécurité te oyo esalamaka mpo na mokonzi o mboka ndenge nini yango na makambo boye fe salema moi makasi bakotela ye mpe baboma ye le prince mpe abandaki koboya bokonzi awa prince azotala boye nani akoremplace roi soki prince te tala liwa ya somo baleli mokonzi toloba nini likolo ya mabele oyo aboyaki alingaki koteka te mpo abengaki yango héritage azwa na bakoko est-ce que yango raison babomeli ye on ne sait pas prince eze abali kokamwa confusion ekoteli ye émotion esangani na kati alela tata ndenge nini etikali mboka bayamba sango mpe cérémonie esalema mpo bahonore liwa ya igwe me likambo eza pasi eske mwana mobali mpe akondima bato bakoti kaka babeti masasi bakeka ndenge mana igwe akufi voilà tomoni bana mboka bapanzi sango mpe babandi kolela oyo mpe bazawa bakonsole mpe la princesse bakomi kokonsole moko
Prince Eze Loboko na litama. Quel malheur. Nani aluki liwa ya Igwe. Moto yo pe toyebi esika bandaki masolo po abandaki kokana mutu moko ayaki apesaki promesse ke tika okozala mokonzi ye pe aye na basemblant aye pe lokola mutu akanaki yango te nelongi ya matanga nsoka bato mabe na bokonzi bazangaka te baye bazalaka lokoso ya mbongo na pouvoir eza na bato bayebi kotrahir bokonzi po bango barenier aye pe na mawa nyonso lokola mutu ayebi likambo te tala. Ok, to comprendre histoire yango ndenge bandaki moto ya mbongo ayebi basololaki pe bien moto oyo pe arasiraki ye bien afandi pa bando tune babando oyebise ndeti likambo yango eza sike pa na ye. Moto akosanga te sanganga pona mboka bapesaka kondima na banganga babenga bango monoko ya banzambe soki likambo ekweyi boye nganga ayaloba po banzambe bayebi mabe na malamu oyo ekosalema na mboka. Pourtant toyebi banani balekaka na ndako ya nganga na bamiyibi bayaka koluka ngangoyi na bakuluna bayaka na baye basalaka bopération butu bayaka koluka nganga sima nganga ge ayeka lobita kei azwi biloko ezalaki liboso wana. 3 jours plus tard, oh chief omoni makambango yango yoti masanga yo mela tete na meli de jebele koki nango ça va. Donc batu basali feti pendant que mboka eza na matanga. Oyebi na minute oyo nakobimselo 10 cartons ya masango oyo 10 cartons okasi yo silisango kaka mela kati omona ndenge kobimao. Voilà baye komela siko tina suka balobaka le malheur des uns fait le bonheur des autres. Bon, Chief Lugard nalingi o def tangama mbongo. What's the meaning of that? Wana ni solingolo bani Now let me ask you. natuno na motuna est-ce que o eza banque centrale oyeka kokoti odefi mbongo kei okomolo babwe pona nini ko tango yo zaki na problème ngana bande ko sunga yo no nafuta ki pona musalo salaki sikoy o pesa mbongo ngona zo senga tote loba kaka. I gave you money. Oh, I keep giving you combien de fois na pesi mbongo problem. chaque jour bosoka bambongo wa premier za wapi sikoy nina ngo sikoy zo luka combien. Bon omoni nalingi na changer ndako alors na bongisango bien apa bambole banda. Bon naza posa 2 millions 2 millions yo 2 millions. Ah oui naza mbongo nengona te en tout cas na ndimite ke na kotangelo 2 millions sikoyo. Ah mvwama moto nga komi ko profiter akomi kolela ba calcul pona nini asungaka ye na ba projet na ye mokonza kufi azotambola na nzela abwaka miso na sima mwana mwasi yaka bonjour mazi bomba wa mbote na yo abuzoba nini nayoki yo olowuti oloba nini awo nalobi nini o nalobi na ngelo kote olobele kote olobi rien
Tala. People like you Bato lokola binoko. should be used for Tala. military Fallait que tu bats kababino tala banganga. Ba l'exabino na kisi. Ba beaucoup folé bo l'exa. Bo tamula pampa na mboko. Allez bunga tamula. Yoza nzambo kela mutu. Akela mana na lilinga nzambe. Yozo lo ba o bato lokola bino. E bongo mutu lokola yo. O trahir na no moninga no mokonzi. Liwa ya mokonzi toyebi banani baza na sima. Po ba calcul ngwe bandaki mwa kala. Brother, please. Yaya pardon. Tell me the Le belanga ka vérité ko yaya. Vérité nini? Do you really have Est-ce que yo oyebi likambo te na liwa ya papa? Olobi nini wana? Busoba nini wana? But I'm not talking. Yaya na lobi busoba te. We all know how Biso nyonso toyebi. that Ozaika na posa mabele wana o papa banda ko boya ko cede yo. Obanda okanti nini? Kenga na bomi papa. Na bomi mokonzi. Woni yango zo kanisa? Yo, ideno yango wana? C'est comme si batu baza kwa kize Prince Eze. Po bowelela ki mabele, tata boyi yoke na makasi oteki mabele. Sûrement likambango pe eza raison mokonzi akufeli. Batu balobi belé. Chief Lugard ayambi appel. Oh nini boycott toka na giti. Si to si seki masolo. Tokate déjà makambango nini ngo boyi. Oh eza suni. Nini ngo? Non. Te okolo balanga bongo te. Jamais. Tala wana kutu masolo kala. Toka na kibongo te. Boniko? Buzoba nini oko? Do mono akanisa koko sanga. Azongo basheko. Na oyebisa ye. Ngaba sakana kana ngate. Moto mbongo abandi ko silika. Mwasi aze aiko tala. Aiko kama kelele bele. Mais na sepete komono na kanda boeli kamni boy koni na ngetumbolio lobela ngai. Mwana mobali moko boy babengi Eze. Ce garçon ayibinga mbongo nanga a escroquenga na oyo na sali na terma ya papa na ye. Toyokana ki atekelanga mabele. Abaluki awo akoteka su mabele wana te a changer ba corps na kosuki sa ce jeune homme. Ta soka mekinga na sale busoto azela. Bon, si qu'on a comprendre. Et ça, les kamba mabelende. S'il te plaît, bébé. Mon amour. Kanda tezana kimia. Tala mobali nanga. Soki ozaki na place na ye. Ndimilanga. Ungo salaka ndenge moko. Oui. What did you just say? Otolo banini wana. Yo, kaipele ngwa. What did you say? Lobi nini wana. Bandela lobi nini. Donc oza déjà na ngambu na ye. Bon, oza contre nga. Ou bien oza pour nga. Moi si na nga moko, ozo lo ba bien ki aza na raison à sa décision bongo. Yo. Tala on a matière ma faute hein. Tala imagine le moi ça boy vraiment. On laisse sepela kutu na somba mabele na tsa ba projet pona yo. Moto mbongo asiliki. Bakor nini basalaki oyo lelo baby. On ndé moto ko na yebi yango keba. Moto mbongo aye. Nzoka chief azaki prêt à somba mabele wana. Bandi déjà ko tomboka. Aye sikoyo kokuta na Prince Eze. Mon prince. Chief. Mbote na chief. Bonjour. Oui, bonjour de Kolangai. Boni yo lelo. Nasa bien? OK. Na memi reste ya 17 millions wana pe koka 20 millions na mabele toyoka na kia. Et ça déjà na coffre voiture na ngote. Chief yoka. Na lingo tikela nga mota. Nazaka na matanga na olela papa na nga. Nanu na zu décision te. Prince to Eze. What's the meaning of that? Nyoso elingo lo banini. Olobela kinga na ya na mbongo na memi. Na yawa ozobetela masolo mosusu. Toka na ki de chat. Bakor ni to sala kite. Mbongo na tie na terme papa na yo. Ba dépense na sali pour la famille na bino. Et comme nini? Tala na lina ko supporter te buso baboy pardon. Na lingi ko tuté. Chief. Nazolela papa nanga kufi zela nanu. Zela. Soko za prêter, osela maloba na yo. Yeba conséquence ya makamuna na kosala yo. Po komena senga te. Kombo nanga Seigneur Lugard. Tala. Eza kombo nanga zela nga sikoyo. Po na mono so comprendre nga malamu te. Bande konzoka likamba mabele. Si maliwa ya igwe. Moi nazui problème.
ekomeli ngambo. Moto ko somba mabele azosia mazokanga makaka somba mabele. Ah, bon mabele ngo soki akoteka te na makasi. Asili kipakei. Eko suka wapi? Alors que bayokana ki prince alobaki mabele wana amemie kuta talisi na mabele alobi ya koteka. À suivre bandeko lisolo ko ya grave. Oyo bilili tokomona prochainement. Et s'il était troisième partie ya film na biso yangoyo 21 jours ya molili.